Linda Kandi, artiste et comédienne congolaise ressortissante de l'Institut national des arts INA en cible. Diplômée en art dramatique, plus vite, elle est sur la toile congolaise grâce au building qui réunit plusieurs artistes. Merci beaucoup. Bato nyonso ba otala biso, bato nyonso bazalaka na biso, bato nyonso balingaka mosala to salelaka bino. Biso oyo presse en ligne toye liboso na bino na baetando bisika bonso bozwami naye na kolongola linete mpona respect ya mowei oyo atiki biso ndeko na bino oyo tobengi na nkombo ya Kondo Fleur Makinisi aza na biso te atikaki biso uta mokolo ya lundi. Tosengi na bato nyonso batalaka biso bo soutenir biso, toza na besoin ya lisungi na bino, toza na besoin ya aide na bino. Tomonaka bosalaka yango na ba comédien bakufaka, tomonaka bosala yango na ba musicien, tomonaka ba mécène ebele babimaka na likambo. Biso pe tourna biso ekweleli biso, toza na motu te oyo akosunga biso. Fleur aza moko na bino, toza na besoin ya lisungi na bino. Yango toye awa biso nyonso toye ko lancer message oyo eza très important. Tosengi bino boyoka mawa. Mama Denise Nyakero, mama na biso, toye liboso na yo mama, toye osunga biso. Ba diaspora nyonso botalaka biso, toye liboso na bino bosunga biso. Aide na bino ekosunga biso, aide na bino ata moko ata mai ekozala contribution makasi na famille nyonso baza awa. Toye awa toye kolela liboso na bino mawa na bino, to compatir biso na bino elongo. Toza na besoin na bino, tofukami meme ya kofukama. On a besoin de vous, toza na besoin na bino. Botika biso te, bozala na biso. Nde tobandi likambo ya Fleur alingaki bino, Fleur bolingaki ye, azalaki moko katikati na bino, botalaki ye, bopesaki ye ba encouragement ba message. Lelo azate, toza na besoin lisungi na bino. Soki botiki biso Fleur akokundama te, soki bozana biso te Fleur akozala te, tokolela ndenge toza na besoin tolela ete. Donc mawa na bino lisungi na bino ekosala biso bien. Bato nyonso baza awa nayebi ke message na bato nyonso baza awa eza déjà passé. Merci beaucoup. Na koti lancer message na mboka Kikongo Swahili. Nabia, est-ce que le roi Tangi, Maman Denise, on ne peut pas citer Maman Denise. On demande à toutes les personnes au Batal Arabiso de partout. On est là avec nos sœurs et frères pour la disparition de notre sœur Flore Oatika Kibiso. Yango na sengi na bandeko nyonso balingaka biso, batalaka biso de partout. Tozo senga te ezala na limite. Muto nyonso atutisami oya kolela na biso. En tout cas, a contacter biso ne fiske lisungi na ye ekosunga biso bandeko après saline poto lelande ko na biso ndenge balelaka bato nyonso. Na sengi na ba diaspora, na sengi na ba politiciens, ba joueurs, boza mwa ebele, ba homme d'affaires, ba obolingaka après saline oyo. Au nom de tout le monde, bomoni tobimi liboso na bino pona kosenga lisungi na bino. Vraiment Fleur azaki moko ya bino bandai ko sepelisa bino. Lelo aza susute yango tosengi lisungi na bino eya po tolela ye vraiment parce que eza moment ya suka ya ko kanisa ndeko na biso. Na sengi na bandeko nyonso batalaka biso ata oza musika nayebi ke numéro ekozala affiché au contacter biso pour olela na mawana biso sans polémique, sans parti pris. Tozo lela na bato nyonso ah tokati te o te biso tozaka pona mutu moko o to beleli mutu moko non muto nyonso atutisami alela na biso. En tout cas tokozala d'accord na yo et puis tokofongola ba porte poto lelelengo ndeko na biso Flore oya tiki biso. C'est vrai que toza bato mais liwa eza pasi. Donc Flore ake jeune tozo lelaye to lelaye pena bino et ko sala vraiment bien ya on a sengi lisungi ya moko na moko esika okotala biso et ko sunga biso pe ko zala na biso bien. Au nom de tous les journalistes en ligne et pourquoi pas na bandeko pe basala na télévision ceux qui ont moni message na biso en tout cas ko hésiter te ya ko aider biso parce que tozo lelana bino ndeko na biso Flore Makinisi o atika ki biso vraiment pasi na motema mais courage et na sepeli na bandeko nyonso batini biso ba message déjà ya condoléance tozo zela lisungi na bino
esunga biso. Merci beaucoup. Voilà, bana betu, toje ba loko dila kunuji. Toje ba loko dila kunuji, toje ba filmo neto, Flore Makinis. Toje ba filmo neto, wa journaliste. Toje tout lomba, nous tout aider, ne ka na chacun en tout cas kubianza, bwana tu tuyikushika mwane to Flore Makinis. Makinis uji moko wabatu uji muntu oyo, muntu wa uji wakubatu bajiba bakumambila lelo tujila bwana Flore Makinis tumujike ne honneur tumujike tuleje mujitungane batu bajila ba journaliste bana betu bonso ba honorable président Fachi Beton mama Denise Nyakero e ujumu fumwanetu kutuleke jitu Augustin Kabuya tujila bwana nutujiki jimwanetu tukumujika bwa bien Godin Poi président Assemblée nationale, présidentielle, tout dit la boine, nous tombons le chez, tout que moi n'était Flore Makinis, ni mon mambi la boire, ban la bête, tout du nab, moi béo, tout dit la boine, tout cas le makota boine, tout dit le moi n'était Flore Makinis. Merci beaucoup. Bakulaka losako, ba anamongo, batetela, ba mongo, njokolanga, bo bike. Banso toza awa toza kolila bonne kanu bonne kami Flore Makinis au kenda au tike ndoko langa lisungi ekawe na 1 franc na 10 francs kela boye tolele Flore Makinis bonne ekawe mongo Flore Makinis bolumbu au kende au tike kela tolele longo moto no surtout wako lo laka ngai loyaka bana mongo loyaka tolele Flore Makinis. Merci. Ouais, merci bana surtout balira biso ba abonné na biso surtout toza vraiment na passe bo mo na biso bande kwa Flore toza awa bolanda te ke de toza to le na media bosunga biso po Flore atiki na mwana bolanda biso te na mnoto chaka ka bino mto na biso tosinga ba mama nyonso obatala biso na ba papa nyonso tu bosunga biso po na Flore bosunga biso famille nyonso tu oyo sepela na Flore ba papa mikolo balingaka Flore ba mama mikolo basepela na ye na moi ba mama ebele bazobenga bazolenga bosoutenir biso botika biso te. Merci le baka ngwana. Qui d'autre? Mbote na bampangi nyonso ben ke landa betu na ba écran na betanda mike na betu. Benezola betu kampi la betu kele. Betu tula muno na toile na benu pamba. Dikame baka betu. Betu me fui la mpangi na betu ya ke pesa ben be message. Ya ke sepelisa ben na télévision. Bubwa yan kelve. Benu sadisa betu sa betu ke na mutu ve ya beta teleme la bubu ke sala pidia ekunda ipang na betu bien ju la betu responsabilité nyonso akelve kaka benu nde betu ke losa na télévision betu ke tubila na télévision kaka benu mutu aka kelve awa vraiment nanta kunda mpang na betu akelve betu ti mbongo ve mbongo na betu ke kaka na benu betu zola upa mbongo keke kwa na benu donc bete songa benu na mpila ya mawa benu bete salaba bete benga na lingala libanga bama banga bete bwaka benu bubwa bete me buila likambu bene tu bandenki bene bika betu ka pidiai papa mboso ngebe bika betu ka pidia betu me fuila mpang na beta fois depuis lundi benu bika betu fait pardon mpang na betu ankaka fuka maka awa même ta fuka madiave ben sadisa betu me fui lampang na betu vraiment bete senga ata na papa président Fati Beton ngeke kipaka ba musicien fe ngeke kipaka ba théâtre fe ngeke faut kipe na betu nyonso bat ke salida ben ki salu bene tinda betu salida ben ki salu betu songa ben makambo me luta na mokidi ya mvimba bene bika ben salanki pardon ben sunga betu. Merci beaucoup. Belinda
Kakandi, artiste et comédienne congolaise ressortissante de l'Institut national des arts inancibles. Diplômée en art dramatique, plus vite, elle est sur la toile congolaise grâce au Zunding qui réunit plusieurs